Yo oyo sa musala oyo teke époque na robota ka danseuse oyo teke époque no linga ka danseuse ya na sens mais oui yo mo debi bakangisa kuta makasi wera na saka na cacho des heures de temps we wera ba ko sokola tanga seki na bima kiti ba ko bibale na ngwa botisi danseuse na oluka na yeba anga pe songi luka papa luko yeba ba ba longwe kana gafi ya robota ba danser ba boti des danseurs moko ma mna mususu c'est l'homme de ngabala ye je comprends est-ce que vous avez l'information makamboso c'est le yo olingo pas la musique là c'est bien ce qui est à répéter sur Kofi ngana ketchup en tout cas ngamo no landele penda kitoko Saratola j'insiste ya toi basa minene mi pesa rezo mi pesa kilo basa minene peso ya mwindu ya bango ba première délégation te we longo na wenge musique maison mais ba grand chanteur ba grand maestro ba kenda wenge tikala ndo zona obumeno mwana batudie ko milito carrière donc pour yo zo masera chali na opo finga nani mwasa fali o aleki famille na yo. Bonjour, bonsoir, ça dépend R Bozolanda Bisso, c'est votre humble serviteur Jerry Kobetox, DSA7 de la presse, Mobala Litutu ya Moumanazolo. Merci beaucoup Nengena. Bozo continue toujours ko pesanga fidélité na bino, confiance na bino, na yebisa bino à chaque fois. Naza molobeli na bino, émission loba vérité bandi. Benga batu boya biso to koloba boko te za langage ya ba yuma biso to koloba boya. Merci beaucoup na bonne nyonso ya Feza TV RDC. Mabela dinganga la patronne depuis Londres na peso bambote belé. Et puis Dani Nzila na Diblin bambote na yo maman pasteur Titi la source na peso bambote belé louange matembo cardinal mwana bakoko yene mutazo pesa biso ba image oyo. Mbutu za makasi na internet. Mbutu za makasi to ebité tozo kende wapi. Par rapport à makambu oyo bima lelo na mbeli bino lisusu encore une fois parce que bato belé bo sepela ki tant na yambaki éléphant de la presse Vanessa nenga solo la ki bato belé ba bien en tout cas solo li penza na mona ki pe ba chinois ba na membre pe ba commenter ki ba lobi ozolo ba bien vanda na yo ozolo ba ka vérité po ba chinois ba linga vérité yango pe mission nga na pesa ngo kombo loba vérité Vanessa éléphant de la presse a koloba vérité lelo na émission na ngai est-ce que Materazzi a voyagé na ye parce que alobaki désormais comme il travaille na un artiste musicien bourré du talent chanteur à malonga Materazzi oyo azali pemena est-ce qu'il a voyagé à solo est-ce que ba kobeta ba concert pour devoir ba concert ezao na est-ce que ba musicien faut bokende ndia yiboti kama maroswana ba respecter ngo to moni ba concert et comme ko betama est-ce que Materazzi a robeta concert mutuna na biso ya mibale ezali Nicodème Alongwe maison mère Bobby Ronaldinho Alongwe maison mère eza problème nini po yé pas amona maison mère alobaka peke atanga na nchiki na Minerval ya mampata na Weranson c'est kazamona parler akoloba vérité et puis na suka Lutuna suke kokabolanga na ye grâce mbiza cheli Karine Mokonzi libaya coutumier na yepe kala mingi te mais na ngambu ya Karine Mokonzi lipute bimi déjà o ba chinois bakolata ba défenseur bakolata bana membre bakolata et bimi déjà mais grâce mbizi a chepe libaya to kokende wapi. Merci beaucoup na Francis Muluba cher mutabisa nga kokoma PDT ISZ $3000 merci beaucoup na moni bilamba na vidéo yo pene yaka batebele balati nga bilamba na vidéo et soukaka na vidéo mais yo penza Francis yaka merci beaucoup Gabi Zanga de Belgique bambote na yo kaka ndeto sola ki lobi to kosala Gérard Ozonga na moi théâtre parce que batu balinga pe gérer na théâtre louange matembo cardinal apesa biso moi transition et bon to koti s'inviter na biso Vanessa éléphant de la presse toleka. Voilà, merci beaucoup Louange Cardinal Matembo. Nengo kotelinga invité na nga wapi na ko sepela lelo soza na plateau na nga Vanessa na biso éléphant de la presse na biso bonne. Vraiment bien, merci beaucoup Jerry Kobertos Mobala Litutu. Mobala Moumanazolo na linga mingi ya moko bien pas comme les autres. Merci à Karine Mokonzi la baronne maman Coca-Cola, baobi maman oyo pema en tout cas moté en muneno wanango. Ah, ce qui ont été menganazate donc merci beaucoup. Merci à bana membre ba charge ba défenseur ba maman autorité.
babi mingi nde ba chinois bino ne marambu donc bino pena bolala ta dama puta mami a posté dans c'est bon en tout cas merci mingi na bino to saka wana to célébrer bientôt là ils anniversaire nini libala ya Karine Mokonzi oyo yebi mare ba zozo likolo kilo bangoto bobo moko be bambaka sa moko boye okubana mobali te mazo nose ngali kioto dans un épisode de gars donc Karine Mokonzi la baronne bambote na papa na biso babi aigle noir babi pena en tout cas tolingo mingi papa donc to ya mo pena maboko ya kofumwa. Voilà, Karine Mokonzi azobala désormais l'acception mibali na ye nyonso na télévision. Mutu na mutu azaka na particularité na ye. Ya mesana na ye akoka kobomba te ba bisinga pa Jemima gros beba lobi Karine alingaka makasi. Ya omona l'accès mibali na télévision. Donc désormais moi na lemba tonton na bosomo na bogar azobala Karine, moi na lemba aza bogar ko mutu so za bogar biso to ba face ba milinga to yebaka ngo. Donc Karine Mokonzi azobala moi na lemba bali mwana lingwala donc man louange matembo donc biso bana lemba to bali bino bana lingwala donc tala fête wala ndenge kozala bana 2017 hein bana 2017 bana Karine Mokonzi na masasa ta niveau oui voilà to regarde pe la question olobi wana to ke na likambo ya entrée de jeu na émission na biso loba vérité est-ce que Materazzi a voyagé na yo tout ça encore ba base bozo créer et puis est-ce que Materazzi ko beta concert oh lelo to moni bandeko ba ko beta ba concert na ba podium lelo ezo inda mabe grand prêtre ko faire beta ki héritier watana ba beta ki fali pour ba beta ki faire go la kuta bandaki yango abeta na 7e ria abeta na limité tant qu'à confirmer sili est-ce que Materazzi ko beta vraiment. Merci mingi na question na yo. Bonjour na bisiko zali Charlie Materazzi le king babi 7 étoiles. Mais c'est qui banga mikolo ba benge l'homme du volant. Pour toi na générique na biso bibine déjà volant. Babi en tout cas vraiment oui, to savon to binango partout so beta makasi. Donc Charlie Materazzi le king. Ah dadi de moi, papouche de moi. Donc vraiment après confinement biso date beta de ba concert 5 concerts date beti. Dans le 4 octobre on a 17h to na barbecue na village Chetemba. Tout ça vrai kaka volant na biso eza comme tozo ça le roi sortie officielle na biso na village Chetemba to robeta wana na bokasi ya yemei babi les jeunes millionnaires donc dans le bas comme les jeunes millionnaires alinga to boa quand même les jeunes millionnaires yem to beta so na village Chetemba ndebe to kende to ke soyo kabinda après to ke luka après to songi nini Luanda to songi boye to beti showbiz donc c'est normal. Donc c'est que na moni ko tambola pena na Materazzi makasi na tambola déjà na aéro mudaso melo mutu ka pena tchongo esala na ngo taxi tala niveau mutabongo na ko sale mabete na vie Charlie Materazzi le sango babi bosala ka bongo ozo kumisa ye oche mutu ka zo sala transport mais lobi ko démarrer ngana kumisaka bato basela nga bola pe bola mo ata toka na yo na bosa na ngo te net bibos le roi de la forêt papa formé mais muta fouté na classe pour le na ko ma diplômé d'état c'est grâce à si des jumeaux pas moi ça ouais ranson donc jamais na ko ya pour na fanda boye na mana ko dénigrer ma pata na ko finga na sala ngote yene mama na nga donc yena tere pe na place ki bo mama po ye avant moni na minute so muta démarrer ma pata to ona yaka mabe ina ko mali bomba na ko masitoshi ina ko mabina sitoshi makaso c'est bien nga te chéri non on reconnaître nga souté na plateau on reconnaître nga te donc ya na moni makamba ko na batina so bandal na so ko finga pe ya mama no suko no finga donc mama na tina ya bandal voilà merci beaucoup j'espère que boyoki ako voyager ako tamwana Materazzi le to linginde boye ba pandisango presque toza 4e force na monde donc musicien tango zo tamwana mo pandisango azo panza pe sango ya misala na yo merci beaucoup esika bomoninga na okapide chez Kanimbu Yamba mobala pembe o wapi Kanimbu Yamba mon vieux depuis abisinga za na Paris na tongo abisinga zo kota Lyon aokene Lyon vieux Kanimbu Yamba bambote na ebele j'espère que mes promotions pena régénérique ya Materazzi na sala na répétition na assista promotion ya volant garçon na boaki volant les musique mais promotion za muke boye pour oh promotion je m'excuse promotion za makasi zo betala babar nyonso tada chez les millionnaires so de betsa kana oza makasi beaucoup chez les millionnaires bacha ka musique minele bache les king fali poupa mais oui oh kuna bacha ka les king fali poupa bache fali bache minele bache wera
Qu'est-ce que à part wera mate nani wera fali materasi na suka tala niveau donc ça dali ko ali fwe na bacha bango te ba beta wana ba na bango ya ko ba veni to ibi bango te voilà bena to savon makasi materasi bena c'est bon bena en tout cas félicitations ngamo fi de disque na zana mabanga ta 4 na générique mo en tout cas merci beaucoup na sepela ngamo makasi ya oh faut pas boire nga we uta boire na kusi prendre na so liboma na so yango ba barbecue folie ta niveau yo ebi ta niveau donc fi de disque de tongo donc en tout cas venant volant venez za to savon makasi kitoko makasi donc voler ça là voilà voler ça wana merci beaucoup na Mabela Dinganga, merci beaucoup. Yebisa Kuzola de la Cruz, ma meilleure chemise, à la Pekota Jerry Kobetox. Yebisa Lissous, Maman Titi la source, Maman Pasteur Titi la source, à la Pekotoyo. Voilà, deuxième question à Bissou Zali. Tovanika Boyeporte Fongwami, Nicodème Alongwe Maison Mère. Est-ce que c'est vrai? Confirmez Bissou. Information parce que tu as outil tout à l'heure. So on a dit le mois qui où est Moussi ça ouais les années ba monsieur ba makasa so le mois oui là c'est bien ba ke na bango on a na linga ki danseuse lo ba lobi on a balongo na na tant comme na bango na na obasuna biso te oboloko ninga na otangi na bango ya boloko eza loba vérité boloko ninga na otanga ya yo moto bi bakangisa kuta makasi wera na saka na cacho des heures de tapo wera ba kosokola tanga seki na bimariti eloko te mais oui donc salaki na cacho mwana mwasi ba yamba ye bakanga ye 2 heures de temps na cacho po wera ba na sokola tanga bi tanga sisi bimi nanga mette que ba yako mama biso ti téléphone kana bimi nanga o be jeunesse respect mais tu peux sortir on a bimi nanga oh ya na biso likona ngo dega likona ngo bena makambu na biso bi boso de la forêt force makasi donc na mona mdaleki yo te papa na ngafa na yo oya ke oya lo bata jibe mpiana oya ke oya tika si on travaille wenge muzika maison mais ekokufa toujours wera kokufa ezaka wera zali ezaka Nicodème akomaki soki bazomema mutu moko na États-Unis bakomema ye so bamema 2 personnes aux États-Unis bakomema ye azo pese na bien na avance mamna na ndenge na bien mouvement na bien na mouvement ni bakomema na bien na yeza na famille ya mutu no tanga kombo na pona tanga koma mutu te mutu no tanga kombo ana famille na amima mwasi na bana na États-Unis donc ana makambo oya ke no sala kuna wana e engagé wenge musika maison merde sikoyo yebisanga lelo maison mère d'abord sur hôtel bien ba fanatique bazo lela maison mère toyebaki maison mère oyo ya ba faire maison mère banini mais o ba longo le sous ko affaiblir mais bisio ya bango ba première délégation te wele ngona wenge musique maison mais ba grand chanteur ba grand maestro ba kenda wenge tikala ko eloko ni le longusi bango papa la saison lobi papa wana mamna bango yo oyo sa musala oyo teke époque ndako botaka danseuse oyo teke époque lolinga danseuse yana sens mais oui donc discipline à mouvement te bête oui yana sens te papa yo yela musano se musano simzelo kei hein so ba mi balé na ngwa botisi danseuse na luka na yeba anga pe songi luka papa luko yeba so ba ba longo kana gafi ya ko botisa ba danser ba botisi des danser te moko mamna mususu ya spirit moko mamna mususu sala ki wana itu papa na consigne pesani makamna bango koloba te hein na ba TV donc voilà merci beaucoup le quoi consigne pesani tout ça ba pandisango tout ça la pe musala j'espère que ezali kama robomba te Nicodème na koya ko luka tu es mon frère toye ba olongoli maison mère makamunini so to ezaka makambo et puis Ronaldinho dernièrement nazaki na Musa ke baba ndeko na ya Victoria baza na posa na oseko lingo songa kuna azonga ita Victor Eleison ya ki Kester mene azonga loko ya na ngai yo avie na le grand maïs spirit vie na ngai ya makabo bobi Ronaldinho wana natanga mena soko komona vie na ngai vie na ngai mo conseiller nga vie na ngai na loba na yo hein pour la bi émission bi boss le roi de la forêt en talango pour tinda ke lien hein vie yo bena vie na ngai mais le rosali pinanga petit no na sepel nango pour na sabi mi ko le be na sous répétition wonga musique maison merde pour des nabela qui wana na ba ok souté mais le no zala wana mais vie
au café penda au café yo mo ebike sanga wenge bomba na tête ezala roi mai tcha 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 ekei deux ans bon. Voilà, merci beaucoup Louange Matembo cardinal to komo ke na suka mais question les autres oyo ko zanga te oyo likambu ya libala ya Karine Mokonzi ezoluka ba problème. Karine Mokonzi azobala kala mingi te libala na ekutimi ezo salama maputa déjà j'espère que na régie kuna na osenga ba pesa ngata photo ya liputa exemple oyo ba boaki déjà parce que Karine Mokonzi asala makamne nyo na vidéo amesani sa ba fanatique ne bongo amesani sa ba chinois bongo lelo yosko ndeko na biso ya Brazzaville parce que to conseiller 10 grâce mbiza za Brazzavilloise yepa che libaya le 20 oyo pekara mariage coutumier na ye analyse ni nozo sala éléphant de la presse mabala mi balé ba pandisango o ba yeba na bongo tenga la bika Karine Mokonzi la parole maman Coca-Cola de moi que j'aime bien trop même. Donc barobi bientôt la kaka coutumier ya Karine Mokonzi zo zala pena en tout cas bana membre to yadi ki sa donc barobi pena liputa na photo soma pour ngana meya mapula to la terre jaune. C'est nga to la ta nemona nema nene continue no meya mapula ma copine to la terre jaune babi ekoyinda mabe mutu wana ozolo bakeo anani comme nani grâce mbizi te na ebiete azana moi ça c'est Léo moi ça c'est Léo ex moi ça c'est Léo c'est l'homme de ngabala ye je comprends est-ce que vous avez l'information makambozo ça c'est Léo olingo bala musique là c'est bien que ba no c'est Léo pas si là na ya Mimi de Karine Mokonzi la baronne bala mwana lemba les informations to yoki ninga kimisa kabuya zana ndaku na ye on dirait c'est comme si balinga babala na naka na lobby donc tiko zeno mwana kabuya zo mema na mwana grâce mbizi oui Rachel Rachel na moi c'est Léo te pas na c'est Léo nga yoka mwana no ba mo makasi j'ai combien oh mais la mungo ne no ba mo makasi obi Rachel za mwana nani parce que tile lo baluka mingi Karine Mokonzi bientôt la libala na e to la ka libala Karine Mokonzi uniforme c'est bimi ba chinois bana membre ba bibo somba vraiment ba défenseur ba charge ba maman autorité ba bito somba uniforme Karine Mokonzi to lata to yindi sa e to moli koto na to yoka kutu te o banga te ba chemino libala yoka kutu ya akobala na mobali nini ya mobali nini wa kobala mwasi ya bongo mwasi munokolo kola titi tina zolo kuma tina zolo mbani ya kobala non bana na sexy bongo ndeti ngale na abo na muno nga ya musuni ya munene pona munene bo yo mukita muno munene ce que ça voilà merci beaucoup bandeko bozola na émission loba vérité tokena na ngoka bongo question suka soki na tuna ki yote bato balobo to yambi éléphant de la presse otuni était pona nini na lobi boye lelo yo bazo teni yo rigueur par rapport à émission to salaki na yo olobela ki saratola par rapport à réaction na nenga zo lobela mwasi ya fali pupa nana ketchup na bandeli suna rebandeli saratola j'insiste ya toi basa minene mi pesa rezo mi pesa kilo wa basa minene peso ya mwindu ya ndo sana obumena mwana batudie ko minute carrière donc si yo so matera chali na opo finga nani mwasa fali o aleki famille na yo mwasa ta ya bongo fi azanga libumu bassin électrique au soir nana kejo bafana yaya obanga kacho to banga prison te relation ni dio communauté na ngoso bakangi yo pena ba ko ebimisa yo poni yo chaka mobali na ye quand tu ponga ni na boso ke mobali ne mtoti ndeti ngai na boso ndeti na yo manquer mutu na yo be mabeso mbana ngate émission na gangela nga kosa subongo te vrai mobali pena ogangi oui ogangi mais yeso bala zo tika sa ba bêtise ba cartus te blé pourquoi nana que tu vas akamane ta mninga te so nga mo na ko mo répondre yo moni yo nga na ko mo répondre puis en plus na sengo supprimer émission na chaîne na yo ça que émission na chaîne na sango kala te yango efute première émission azo mo na YouTube si émission na ngati ezaki nini sans tabou te sans tabou te obino mozaka bongo basibisa nga touche basasa nga sans tabou nga pena age na munene na mutu muninga mwasi wa sana de mabele azaka nini de mabele na lisoko nga aleki yo bolimbisa ngayo
po na bassin pe na bassin pe na bassin yo ke tindanga mareka ya le grand na ba tatouage c'est ça pour un tatouage les qui aura ça ba tatouage mais bien na succès bena na mobala malonga na nyonso en tout cas na lekio na stabilité na lekio ya wana ina tuna internet ba bageze église ité internet est comme un parquet et comme un tribunal so likamunini sara tola bazo wela na mwasi ya ndeko na biso fali pour nana yebi na yete nga ko na fani libo sa italo ikeo na zo défendre nana yebi ngate mais oui non ça mais aigle yebi yo oui mais fali les pas de la presse ça oui fali pour les king hein ba pena mona banda la solo pena vie na ngai hein ya lukuta hein mona banda la lukuta na mutu wana kuna ole baza mona banda continue là mutu wana sikoyo OK na biso mabe OK na biso mabe yo lutela makamu hein soko ofingisu nana keto bakomoni lelo pena na ebena douceur comprendre na pena douceur mais ya mona ngena mata na talika na kiti poto abasa minene baso ya mwindo po ni ozo insister ka to abasa minene to minene ya ndeti songa ne to leka bo mais dégal bano tout mon biso pata minene bano tout mon bino abominga nzambe abi so wale ka bano tout mon bino chance ka rapena tambola suma kolo te chali materaza longolanga na boumbu wana ya makolo le king de moi-même je t'aime trop mon président est-ce que et ça la rabino ndenge nini parce que Sarah to azani de kona biso chroniqueuse ngape na za te pona osala ba chantage na ndenga mabe tangu baswana ka likamu ya yena mbanda na ye na côté la ka Sarah to la mais lelo kota la journaliste chroniqueuse azo finga mwasi ya ndeko na ye musicien et ça la rabino ndenge afia ya mgoni na ba vidéo azo sala azo critiquer wana anda finga bafana tenga badana lobina soki ye a répéter susu soki ye a répéter susu ko finga nana ketchup en tout cas ngamono no landele penda kitoko no la sonne tibisu ko fanda wana okosa batuka ezaka bofan eza bofan te no landela avant da wapi eza loba vérité no landela bon mona wana prochaine émission voilà to komi na suka émission loba vérité bon comprendre to ça libanda eza na bato ya ndenge na ndenge oya ganga oya loba boye Congo eza bongo surtout Kinshasa. Voilà, merci beaucoup. Les fans de la presse, pesa lilobano asuka par rapport à passage dans l'émission Oyo, Oroki Koyebi Sabandeko Balandi Onini et puis na mabanga na. Vraiment bandeko no so bolinga les fans de la presse, c'est bolinga kaka par rapport à l'émission Oyo. Non senga pardon te junga non senga pardon ça que na ngomi liboma. Non senga pardon te po mutu moko te azwaki nga longa shenga po yofani sanga so na lobelo mabe su na para na so ko sebel nango sebel nanga po émission o saki mbalasima ba appel vraiment saki nga bien ba esa na lobby surtout ba maman autorité ba chinoise bana membre nanga en tout cas merci beaucoup bo s'abonner pe ana Feza TV hein Feza TV RDC bo s'abonner pe et ko sela bien bana membre po bo balaka ko mona nga mikolo pe na za na Mampula TV o ya biso moko penda ya motema bino mo boyebi Impact Télévision pe na za pas Denis Mulambela bo s'abonner pe kuna et ko sala bien merci beaucoup na Efrata Mode boutique Dadi Lukombo na Lyon wana Efrata Mode yanga moko merci beaucoup merci ma maman chérie Olga Maote o abota moi ça muneno asanga mukua merci beaucoup je t'aime trop ma maman chérie merci beaucoup ya papa o abota ngiki mwamba chunza muluba solo babi ye bena muluba tatu bena tatu o bateka ba tonga tata nga ateka diamant na mboka kuna na mbujima donc za komba papa lengi na biso ya chunza kasonga meza chunza bien de chunza moi muluba baye ba na santé wetu tatu donc toza biso na bato moko bande ko penda merci beaucoup na nani muto na linga mingi gelo bukaka gwada GB de moi mon amour mon bébé mon chéri mon tout je t'aime trop tu le sais merci beaucoup plus de 243 89 89 85 415 voilà merci beaucoup to komi na suka émission ya biso loba vérité merci beaucoup na bandeko nyonso bolandi biso vraiment émission yo soka salaki bino plaisir salaki bino kitoko na elengi ezaki bongo cardinal louange matemo na sima caméra merci beaucoup la na basu louange merci beaucoup na Joli Kusala depuis États-Unis merci beaucoup na boutique création boutique Blandine Bio Basele juste na commune na Banda Luana boutique Blandine Bio wana na moni Hervé Basele
namoni na Christelle esika bato bayambaka nga boutique ya biloko ya poto eza wana na Bandal wana en face à commune à Bandal. Donc merci beaucoup na Gabi Zanga de Belgique. Il y a Niki la Grande, Gabi Zanga de Belgique. Il y a Niki la Grande, Bambote Nayo depuis Belgique. La personne Bambote numéro nangeza wana. Le propos tennis en engage que Moutoua a lobby. Mais ceux qui peuvent l'ingo finga biso nzela moko. Soit numéro nangeza na sewana toko finga na parce que mukileza et sala mabongo. Merci beaucoup na bandeko nyoso. Bolingaka Feza TV RDC. Ma belle dinganga. Merci beaucoup na batutu bolandi biso bye.